Si vous avez un bon na prêter serment wapi ndi nazabu na bala soute naza non est-ce que on a ma sorte pour poser candidature ba poser candidature en wapi là que ça non eza bato mingi ba oloba na remarquer na matanga ya bato baye bani mutu nyonso to bimaka pire bato mingi ba oloba o bazaki tamusu bazaki na papa alente ba ndi ko sa critique o ko bazaki tamusu na michote so toneka ko ba nzambe ke okobika ta so pas sélecté micho et les canani ekoleka tala elipasa on est totoka ko motiver asila isil Belleville ngaro nyonso nazala mwana te oyo ngana koboya pa Alain sepelisa ye oyo nyonso tobike non à travers barole à papa Alain attira quand même les sons cohésiter te kokanga motema te il a vraiment besoin de votre soutien financièrement moralement et puis spirituellement beau aider ye ba artiste sepsa bango ta on likamwa liwa yeye mutu se betaka ye ça va y passer tikala jamais koyeba mama mamicho na tikala komona ni de près ni de loin na ebiti même marambu ya maladie nande koyoka kaka na ba tournage peut-être je peux pas la héritage sinon ça qui na maman na hôpital de yango kande na yebi mais komona maman na tikala jamais komona maman. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia mate sou pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basa la opération pesati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi mu téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Salvador
entregaste o teu filho para nos salvar, Salvador, Salvador, entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Na minha vida só sofrimento, vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Tu es maravilhoso. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, azo sale. Zamba lolo. Azo sale, azo sale, yeah, oh. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na Zamba lolo yo, azo sale, azo sale. Zamba kaba samba azo sale, azo sale. Salilanga Yesu, Yesu, oh. Salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azala bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na ningina tatona Yesu. Papa na ningina temoye sangalo.
ngape na tato na bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambaka basa ye yoka shije na nga ye nzamba lola ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso Cardozo, bonjour. Bonjour. En tout cas, je ne m'y attendais pas que Naokuta Awa, parce que par rapport à l'occupation, parce que parce que vous avez vraiment tous occupé dans ça, vraiment ça montre que vous portez vraiment papa à l'air à cœur. En tout cas, toutes nos condoléances par rapport à Binibak, c'est comédien de beaucoup félix. Nous que dans le monde de Binibak, c'est comédien. Nous avons division à la mais quand la promotion a eu à l'aise à mon musique, de par rapport à surtout il y a maman mamicho oyo atiki biso, est-ce que vous avez qui n'a pas la relation avec maman ou peut-être ça qui ici déjà pendant malade no visita kai pour dire vrai na jamais ko ba maman mamicho na tikala komona ni de près ni de loin na ebiti mais marambu ya maladie na ndeko yo kaka na tournage. Je ne sais pas la héritage, je ne sais pas maman à l'hôpital, de l'ango quand on a ébu, mais comment on a maman na tikala jamais comment on a maman, na ébité. Cardozo, le moko o eza politique sur makasi, tout le monde a vraiment moi un peu différence makasi ya. Papa la koufeli, mais tout le monde bien bâti comédien vraiment besoin ébélé, je comme ça biso makasi. Tout le monde a kabati comme il mususu mwana wala mususu mwasi na kufi mwana kufi bato mwana pa mingi ti. C'est ça le vous mettez comme ça moi. En fait, moi j'ai toujours dit ce n'est pas parce que bato ba benga yo ndi bango balingako. Et ana bato mususu bazo benga yo te balingako bazangi de crédit. Donc il est erreur na yeti. Baninga mususu ba na tournage. Moi na yé parce que tout ça qui na programme na groupe salon on a fini. Mais quand je suis interview na des tournages dans ma campagne. Donc là, je montre que ma campagne. Bah nous on peut aussi savant, bah y a pris. De peut-être encore ça a empêché à y être et le but est que à limiter quoi système moninga tant sous azande empêché. Voilà. Biso africain tous a kamingi. Tous a olenge tout ça matanga na biso. OK. Tout va compatir surtout na baninga oyo za kulela moninga za na passe tous ensemble. Et ça la m'a que Cardozo alelisa bat na bandako asekisa batu asepisa mitema batu papa ba fan na yo tebi que matanga ça coûte vraiment peut-être un mot pour ba fan na yo balinga kayo mutumso peut-être na nzia na yo akocha ta loboko na poche ayo contribuer te na nzia na ngakate na nzela mawa wala nzela na ngakate na nzela mawa. Nous tous nous savons très bien que matanga surtout na biso awa et comme mbongo ata lelo bakani na bango ba ni basal auto de la bibembe ezala kaka na dépense parce que chez muto sali 2 semaines 3 semaines à morgue bazolia bazola il faut balia il faut bamela et kutaka alors on nous story qui peut pas aller à se pélisaye on nous story que non à travers barole peut pas aller attirer quand même les sons hésiter il a vraiment besoin de votre soutien financièrement, moralement et puis spirituellement pour aider. Nous ne pouvons pas aller vers le donc la chaîne tout au monde qui ça finira à maman Mamicho si vous voulez un numéro papa aller payer ça le numéro et et puis vous contribuer voilà. Merci beaucoup. Je pense que na kam ba plan na bozumo na nazali na ba mama komona ba mama oyo bato bazalaki penza na mama Mamicho. Pourquoi bandemi baleka na micro nanga parce que bazana oyo ya koloba na extrême gauche nanga nazali na veuve bazalaki mwasi ya Chiko Pululu Koko
Ama Coco Mbote. Oui, Mbote. Ama Coco, Nazio comme Tamuke, s'il vous plaît. Tolingi un peu to yeba. Mama Micho, vous avez qui n'a groupe moko, et bien maman femme artiste. Ama tant que vous bella, est-ce que personnellement yo moko, vous avez qui t'a okuta na maman? Oui, c'est un enfant. Yebisa biso nano, malobani ni oyo kanga ya suka bosolo na mama, mama Mamicho yambo ya kufa parce que yo zali mwasi oyo ya comédie kululu, ozaki penda proche mingi ya yi. Oui, tu as dit que il n'y a pas cité. D'abord, tu dois aller au Sana, par exemple, tu as dit que tu as Ngwasuma, donc tu as Koutani, tu as là, et donc tu as dit que tu as bien. Maintenant, malade, tu as dit que tu as fait on prend un peu de temps pour Nzambeke au Kobika. Quand tu pas sélecté, Micho et les Kana. Et les Ka, et les Ka. Tu as les lipas, on est de quoi pour motiver. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez témoignage de Maman Micho surtout? Na Mamicho, malgré tout Zalaki, mais tu as là quand on a naba, ma réunion à Bissou. Bissou ma réunion tu sais que tout le monde se coutani et c'est mon instinct. On est réunion au Bissou Zalaki ou on est Zaki ba veuve na bateau mi ba na ba on bazali. Comprendre? Donc ba on bazali pour na motiver ka Bissou. So on a le ra liboma, oh liboma na Bissou, koko liboma de tono tu zalaki ka bongo. Na koko inventer le kamte pour na toni awa. Comprendre? Mais le quoi peut la monnaie pour me répéter préciser na quatre organisation il y a ba femmes artistes nyonso. C'est comme si vous kabwana bino ba veuve vous a pas ba pas part non vous la kabwana te. To kabwana te. To zabiso surtout ensemble bon mona que to la ta carte uniforme moko. To kabwana te mais ba veuve ndi ba benga biso trop. Ba place biso benga uniquement ka ba veuve. To kene ka ba veuve. Parce que que tu as chose tu as biso surtout. To kabwana te to za ensemble. Vous venez que bon to vendre biso tout place moko. To kabwana pas. Il faut profiter bah mon corps ba biso que non déjà pour yo ko to ba veuve. Donc tu vas veuve. On va le battre à la mingi. Loba. Bah excepte dire que non déjà pour dire mobile aussi. Bah il faut longue déjà pour tout dire mobile. Ah. Bah le bien on vend là. On a réseaux sociaux dans les réseaux sociaux. Ah sinon tout n'a pas lobby azawa. Quelle mission on a réseaux sociaux avec des réseaux sociaux qui déjà sur longue déjà pour dire mobile il faut longue déjà. C'est nous talinga tala ma créer na ka. Ba créer ka na mutu pa tala ma. So zimba no banga na. Na kota serment wapi. Ndina zabo no bala sute. Na zano. Na zana archive wana. Ndebo za na zana ngo biki ko kwa prêter sa manga azala na filma na. So zimba no banga te. Azana déjà na yete. Na yete. Na nda yete. La recherche zana dans candidature ko pisa mango déjà. Oh, pas nous, nous postuler. Est-ce que on a massé au téléphone à poser candidature? Va poser candidature en wapi. Là que ça on exact. Ah, tu as commune. Na Kalam donc to kende. Yo vivande nini? Na bano kula tikela po bala balia vivande nini? Kula zaki mutu abata. Kula tsaki bata. Na moto na sola bien so mo mutabenga nga ko côté sege aneka mutu yebika. Donc na sola bien na koza ngakati. Toki pour fumo terrasse moi munene. Fumo terrasse moi munene blaga pa. Profiter. Fumo terrasse moi munene. Bato azoko. Na fumo terrasse te kabambisi. Na zo fuande take away. Take away. Ouais. Une semaine au nde na fumo na fumo te. Donc on va créer kaka bo créer ça ma bête hein. Na sepela bongo sala bon sala nga bien. OK, merci beaucoup. On ti konta kamba loba. Non, non, quand on battait pesca passe pour na papa alors. Et quand on a passé pour bato mingi ba oloba na remarqué na matanga ya bato ba ye bani mutu nyonso to bimaka piri. Bato mingi ba oloba o bazaki tamusu bazaki na papa alente ba ndi ko sa critique o ko bazaki tamusu na michote. Le tout zalaki to vanda to zolia to mela to bina même si bazaki na été mais le soyer alors ba mususu. Les arabes qui sont passés pour le métier papa les faisait la cam muto à l'écran en état pour ana le quoi biso po yeba muto la la na imbetu moko za kana yo la mukana ye akei mais ça la passe quand on nga za na ba moment o za moment ya ko ba bilobela te
yango kolakisa te ke soki yo nde moto oyebi non ocomprendre mingi bakoma aprofite na ere ya matanga aoprofite micro bamona ye non okoki mpe ocreye lisolo moko boye mpo obengi mpe kaka nde bakamera baza boye bon no wana tokeye mpe sujet moko boye ezalaka nango ke na ntango moninga azoyoka pasi yo ya obandi koloba oyo yo olingi oba mpo olingi otalama mais non wana kitoko te esali bien te. Merci beaucoup Coco. Peut-être que tu vas la cima. Merci. Comment papa Lopango, maman Lopango na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku. 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. Et une concession Toronto City. Et après avoir ça la bêtise surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir la situation. Concession est bandit et puis, si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Motuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes à la fiable, c'est un peu ça. La situation surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Beka biso pena liso bien pona bato mosusu nde kokwa na sali kokwa interview alobi ke bato mosusu bazoloba kaka ke mama azalaki moto ya malamu azalaki na meta mosusu azalaki na ete mais masasi azalaki confirme ke yo ozalaki kozwa pena mama manisho mingi omemi na hôpital raconte biso. Non, na bana kozwa mami chote ke na memi na hôpital. Non, na mami chote ke na memi na hôpital. Début malade ya mami cho na ebe ke mami cho obela parce que tozaki na anniversaire ya Sele Masasi. To bana kolamba na ye après fête ya Sele Masasi anniversaire ne le kaki. Nde ko sala ke na ko ka mami cho azobela. Donc on a ki mami cho obela na le kaka des fois 3 fois na tala na mona ke mami cho obela wana zaki abonne santé na komi vraiment na niveau akoma ki. Et ça là que jour mosusu na kei pona sa l'émission pa ya Sele nga na fandi moi ça Sele zaki pa mami cho nde batindi mwana mami cho misatu aya ko benga biso. Tant to kei to kutaki mami cho déjà azokoka kolobate akoma ki na paiement et puis santé zaki bien te. Arrivé na kata chambre mami cho Sele kaki akangi longi. Tant atangi elongi ma kata bandi ko bisa oh micho Sele ki po na garde malade ndo papa na zaki na micho Sele ki po ni otala nga kaka. Na bidi ko poser ba question ngabi aussi ki po ani otala ani simtu otala nga kaka. Abi na nga bana opopola ngai libongi bana opopola ngai na zuna bani ko popola e ba moko mo c'est la bi et à reconnaître pe libongi ngabi a mami cho ko bunga ngate po aebi nde na badi ko popola mami cho mo pepe wana mais état na ezaki vraiment critique papa na ezaki te azaki na tournage nde ya Sele Masasi bani ko benga atteindre vraiment papa ne azaki te bon quand même to mona ki ezaki ya ko tike na ndako te esenga ka ke faut akende hôpital ya Sele bani ko benga na ba médecin ba pesa bango pa ya mama la première dame maman Denise ba orienté ke faut akende na Ngalema
nde nakendaki koluka mutuka na petite sœur ya mamicho toke toluki mutuka tozwaki mutuka en tout cas kote na bango ezalaki difficile ya kozwa mutuka mais tozalaki obligé ya kosala yango parce que papa ne aza moko ya biso aza artiste comédien micho aza semeki na biso et puis na barelation esengaki ka il faut nasala sacrifice wana ya kokende tiki ya nzambe mpona luka mutuka mamicho akende hôpital ntango nakenda koluka mutuka toye nango mpe tomemaki ngai na se obligé kaka ngai na sele il faut totombola ye tobimisa libanda mpo akende na mutuka ezalaki vraiment facilité kouta na niveau likolo kokita na bango na se na montinaire na bango ezalaki pasi totombolaki mamicho nga kutu mamicho de bana kokita parce que eta na mona mamicho na nde na yebilaki nakokaki kosupporte na eta wana te nde totombolaki na mwana Efraim mwana epa embrasse ye abandi koyebisa ye mama okobika azotala kaka mwana ne atali biso azoningisa motu toyaki na ye wana ti tokotisi na mutuka bakompagne mwasi asele gorge malade et puis petite sœur bakendaki ngalema bakomi kuna makila ezalaki na 6 grammes donc so totikaki ye na ndako micho anga okufa le jour wana mais Dieu bon kozala malamu na bato nde omoni ke esele asalaki effort parce que mbongo nyonso tu bamituka nyonso yese mutu abimisaki papa la azalaki te kozala malamu na bato nde esalaki basoutenir papa la même aza te na absence na ye mwasi ne soki aza na mpasi bakosoutenir ye donc yango tosouteniraki mamicho donc ti akufi en tout cas mpo na nga molimo ne epema na kimia micho abeli vraiment abeli asouffrir et puis akomaki so bozosola na ye aoyebi soki ake nazosouffrir nazobela akomaki kosila bamakila donc eta azalaki nango même soki omonaki na eta na ongo kokosupporte te donc lokola nzambe azwi molimo na ye en tout cas apema na kimia eza kaka lokumu epa nzambe témoignage ka yango wana nazalaki nango mpona micho mama boli tozopresente bacondoléance surtout biso bajournaliste mpona boyi tokufela mama boli tomonaka d'habitude na matanga oyo baartiste comédien mama boli atiaka mpenza présence ne mpenza te mais tomoni kobanda ano ebandi tomoni okomoi na bamatanga na bafeti liboso ezalaki ma mpe mpena trop réticente esani changement nisami ndeni mama limisanga mpe ya mwana ifo nayebisa mpo amatanga ebelanda koya te mais sikoyo namoni okomi koya vraiment esalinga mpena malamu surtout changement nisali bongo ndeni mama bien merci nakoloba te ke eza changement mais ezali eloko eyaka na moment oyo oyebi likambo to bainforme yo mpe oyebi ke moto boye akufeli nakanisi na ndenge ya biso baafricain to biso bato mingi tozalaka na twite yake malamu nazanga nanga bisika feti esika matanga oyi kozanga te soki ekomi ozangaka te tokomaka ntango mosusu yo nde omonaka ngai te to tokutani te mais mingi na matanga toyaka te ke nafungoli maboko to nabandi komibamba banda kuna ti nakoma mpo bamona nga ke naye matanga nango koya na nga nafandi na partage mawa ntango mosusu yo omoni no ngai te me bato mosusu mpo namonaka nga ok mais tokoza moto ya groupe salongo na papa len boye kaka kolanda papa len na ndenge ke azalaki aza moko ya mwana ya groupe salongo ekoma bien alain aza mwana moko mpe aranda biso baservice na groupe salon au moment venu soki toza na eloko pièce ya représente eke toza besoin na moto na profil na ye tozwaka ye kobosana te ke fondateur ou bien président de tobengaka ya groupe Simba aza salon il est Simba naza mwana ya botami na salon donc aza mwana oyo aza na tata na ye na mama na ye eza salon mwana mpe ake kobota baoyo ayebana le ntango ye ake kobota donc wana aza lokola poko na biso tokoki koboya ye te to kotika ye te à tout moment
soki toza na besoin ya moko ya bana koloba kaka Alain te mais moko ya bana ya Simba so toza na besoin na salon tokendaka kozwa sans protocole. N'habité si je me fais bien comprendre. Tozwaka bango donc na ye moko ayebi ke ye moko elombe ayebi ke Simba aza kwa pépinière ya salon. Quand on a besoin na mwana nyonso ezali kaka ale moto ajouer na groupe salon te mais na bana basi baza ebele. Asila Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Le notion n'a besoin na mwana ya Simba. Oh na monique scénario zo senga. Mwana wana naza na muto retourna te. Na koye bisaka ka ebisa intel aya donc à jouer sans protocole. Ok, merci maman Inatika yo. Maman, bino bozwaka traitement na fondation Amadi Nyakero. Maman pe mami tu as kozwa traitement kuna. Ma message moko na fondation Amadi Nyakero parce que bino kufi. Moko na mina kufi azwa traitement kuna. Message moko parce que tobi ko azwa kabino en charge et ce qu'on a en charge te message moko ko za peut-être pe apete ba pour ko zo pe de ko en charge za malamu maman. Lelo toza na ntango ya pasi toza na ntango ya mawa tokoki kotia yango lokola eza obligation parce que azwa biso en charge to obligé ye pe non eza bonne foi na ye oyo ye asala envers bacomédien apesa biso prise en charge médicale. Mais lelo na prise en charge ezali prise en charge ya kolia te osala te mais eza maladie ekoti maladie ememi moto mais kaka na motema malamu na ye na motema na ye ya boboto ya mama Denise Nyakero lelo mutu oyo ye asalisaki parce que elle a beaucoup contribué na kati ya nzoto ya mama mwana ya biso azotika biso a contribué. Je pense que kozala peu malamu soko atie pe loboko na obsèque na ye kozala nango lisumu te donc ezali te ke tolobake aza obligé mais nayebi ke na motema boboto na ye akosala quelque chose. Je ne sais pas si on a répondre là-bas. Répondre malade. Merci beaucoup.
Zali comme ça bakisa. On dit bakisa. Ouais. Ya kobakisa eza te na kopresente condoléance na nga na kombo ya groupe Salongo eza groupe Salongo akufeli koko d'accord donc mwasi akoko na biso Alain torepresente bacondoléance na famille biologique nani ya ye moko koko na famille ya mama oyo atiki biso représenter ma condoléance les plus attristés pour ma Micho merci beaucoup maman. Après qu'on va te présenter ma condoléance c'est pas Nabini ba comédien. Après quoi moi mikolo belé tu écoutes sur matanga kokota na komaka ya matanga parce que comme toi na mille ba comédien. Et ça quand tu t'as matanga au bendeni. Ouais nazalaite na ina Kenya. Ah, ok. Na Kenya, na Kenya, Uganda, Rwanda na zungu. Zaki moko. Tozaki mani wa mususu. Ndio mwa production moko na. Sio 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 déjà. Je l'ai quand même. Et les gens vous avez bana bana. Tozaki ba Bakata, ba Christian Petit, tozaki mwa bateli. Ok. Bato mona ali adeya. Vous avez posé un message moko na d'abord concernant Papa Alain, le loyo. Moni maman Koufi, mais il doit quand même quelque chose. Mais déjà vous déjà quelque chose mon goût ça m'a. Ouais, merci à tout là ils ont tout là bien. Vous avez la président mon papa Masou de Brende. Nim da ben à biso. Ako ben à biso kala likambo ça tous les ya pesa biso programme. Ça pour noter. Moi mon kata un franc pour que c'est ça pour noter. OK. Papa là. Pana yo azaka ndenge azaka nani pana yo pe relation nous en mini na parler. Ouais, ale aza collègue na ngai na ba collègue na ndenge ni ngala bani beso na ye na musala. Mais aza collègue na ngai. Biso to yokuta ba yaya ba mama ye pa yokuta biso mais aza garçon moko aza bien na mutu yesu aza gentil na mutu yesu to. Donc aza mutu moko a travailler. To zali ni le bloc majeur le solo. Bloc ban zondi nde to sane belé. Asali moi na ngai belé na bloc ban zondi. Le banzondi nous tout ça n'est pas tout ça aller belé. Ah, oui, tout témoignant pour ça n'est belé. Tout ça n'est belé. Je pense que le corps pour ça n'est belé, ça veut dire que il fait maman Micho. Ouais, on a eu masse là. Vous avez que maman Micho tant comme deux fois trois fois déjà n'a pas parlé ensemble. Bon, tu es sur la paix comme tel, il faut ba vérité. La soirée là, elle a la maman. La soirée là été. Bato balinda ko mingi, bato bino sala musala ba sepela. Pourquoi ça message mon construit bata diaspora même à la fondation Madini Nyakero pour na matanga oyo ekumba malamu. Ouais, tous les artistes to se ça bango ne maman lobi tous les artistes to se ça bango. Ta on likamba liwa yeye mutu se beta kai ça kai passer. Ouais. Tous les ba fanatique et tous les bato baligala biso papa la kufeli mwasi. Numéro le boye bien bo benga ye ezaka bongo te mais ko bonga mutu ko ça va bien. Quand on bénit nous toutes les condoléances ça va bien bien mutu abenga ya boye. Donc bo benga papa la besoin la numéro na bo benga. Merci beaucoup. Merci papa. Bisenga senga senga na le mipi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mipi ya bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus
tika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Laisse-moi fako Laisse-moi fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe alibela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe alibela lelelelelele nalingi mobala oyo